Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona ba mbote partout place bozomi la kanona bino yeyo mwana muluba bokota kande na bele la bino kande to lingelaka ezala na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na Georges Dzunga otete la kema fumbe ba mbote na vraiment ebele honorable papinzi la na France Germaine Zara Motema Aristote na France wana bozala kaka na droit ya koyeba lelo na vous avez droit de savoir lelo tozo sala nanu lisolo oyo ndenge kaka ezalaka ndeko auti poto nga Darling par exemple na uti poto est-ce que ndaku ya maman nanga na koyoka nkele pona mela mai to ba présenter eloko mo bona lia il faut na yoka kele pona lobake non na ume na poto boye. Bon quelque part pe batu lelo na lisolo so tozolobela quelque part pe batu balobaka ke ngaso na ye Congo na koki ko lia bilia lelia te botala likolo ya kozala simple na vie na koki ko benga ngo bongo ezaki na ndoko na biso moko ya mwasi akenda poto azana âge ya 9 ans ayo koya kin a commis déjà presque na ba 30 quelques botala et joie qui est vraiment temps pour ya koya lisu Kinshasa no mo boyebi mutu akenda poto ahumela koya akenda poto no mo boyebi ba famille kaka ndenge zalaka mama na ye ayebisi eloko liboso tanga komi abi nazo conseiller te ke soki ba ndeko ya papa na yo ba ye famille ya papa na yo ba tata mwasi na yo ba papa kulutu na yo ba papa leki na yo soki ba ye ezate ke nazo loba mabe po na bango ezake il faut se méfier d'abord na bango ko se méfier ngo na ndenge nini faut na ba réserve ya koloba na bango makamususu to ba eloko neso ba ko yela ezate ke ya kolia. Bon, quelque part, ndeko mwasi a s'en foutait, nango abino, a tcheka kaninge zalakati, bion woyebi, msusu, ba jar ya bato yo, ba kokakate ke, asa la semblant ne loro mo bote, ya monene ka mama lobi, ndeka ba mama biso ba zalaka ba banga ba lobi. Ok, mama tinda zala na kin, mama na lobi Darling, tinda zala na kin, mwana zala na poto, mwana kenda teke, mbongo ya mobali na ngai, ndeke asalisi biye. Atini mwana poto te eza grand frère ya mama wana to ba noko ya la fille ndeko na biso ya mwasi wana nde ya bengisa tantine na biso wana na poto tantine Emily wana ba bengisa ye na poto mais famille ya papa ndenge zaka biso ba congolais na ba congolaise to komisa ngo lokola problème to ba mutu soka ke poto azaka ko obligé ya ko salela il faut asala il faut apesa mais quand tata mwasi wana abanda ko ya ko tia mama wana mal à l'aise abosani ke mama wana ndeko na bino kutazana na capacité ni ya kotangisa mwana babota na ye classe mama nazo ba Darling ba balanga te na famille wana ezali balaka ke ba sentangai nande pe ke ndenge zalaka famille nga ba moni ke ba ko yiko tikela nga mwana te po mobali ona zala na ye asa makambo elengi te nde bazwaka tantine Emily wana nde akenda poto na 9 ans mais ba tata mwasi awa ndenge zalaka ba komé ko tia mama mal à l'aise na ndenga mukete. Moi loko boy baye fendi moi baye boy toyoki atindi biloko azongisi boy ba biloko poto nde kenda sango ba biloko poto oyo nde mema bato ebele na liwa mama bi tellement nazalaka mutema munene na bande ko couvrir kaka mwana nga mwana mwasi na Kinshasa ni na uti ko ebisa bino mama conseiller mwana mwasi alobi kozana na confiance a mutu te nengo ye awa mwana mwasi s'en foutait nango akantika mama zoloba kaka tika loba ndeka ezaka ba mama biso balobaka emsuma msusu pe alobi na yango aolekisi yango ba mama pa lingi ko loba ok mama ndo yeba abande ko loba po ayebaki tata mwasi wana ye aye ko tala mwana tantine Emily mukola liboso na flat abandi ye yo depo kenda poto otinela kabiso famille papa na eloko moko te ata to salela yo eloko moko te ndeko mwasi pa zaka liloba malamu na munoko bandeko balandi alobi non nga vraiment
lobake natina mbongo natina rande mbongo mais biloko nengo zolo bakinga natina biloko ebele to tina yamine lo mote mbongo za souvent msu natina mona mama pe atindi mama bata pena banda ko komisa mbongo soki batindi 200 pesa papa 100 mama pe akozwa 100 atindi abi na banda ko tinda mais wana azaki na capacité nanu ya kopesa nanu papa na ngana mama na ngai to bana koza teke na bando pesa ozongisa o bandeko liloba ya ndeko mwasi wana tata mwasi ya siliki alobi yokoki ko manquer un respect ndeko mwasi siko yo mo yebi bandeko na biso déjà bakoma na poto caractère na bango koma lo lenge moko bo po a répondre wa ko répondre ndenge ne so façon ne so lingeli mais tata mwasi sepela ki bongo te eyo ko leka mikolo bon tata mwasi yeko ya lisusu na flat moto pese kufi nango ponde ko na biso Emily azala muto ko kangela vraiment batukanda te tata mwasi yeye tata mwasi alambeli ye madesu bandeko balandi Emily penenge zala kasi amilela ki na ye na flat wana restaurant zala la se amileli na ye comme milela ki déjà tamba yele biloko wana aseza ki ya kutonda bon ba pesi pe biloko aboyite abina na kolia ngo sima bandeko nande pe mama na biso alali lobi na tongo bon nani cousine na ye aye ayebisa bino biloko mo za congélateur wana so mo eza chauffelenga madesu wana ko pe na linga madesu mingi chauffelenga madesu wana ochelanga pona lia ngo na tongo avato ke sa ba course bandeko bacha biloko na réchaud madesu ekomi noir bandeko o bayebi o déjà ba mona ndenge zaka ke biloko o eza empoisonné biloko eza empoisonné ndenge zalaka bomona ngo so ba chauffer ngo comme noir comme la couleur bien te tala degré ya bandeko oyo baza mitema mabe ba congolais na ba congolaise comment mwana oyo tinda na poto te eloko te to bandeko na biso Emily soki aliaki kaka biloko wana to belinga ke bomaye chance ke nzambe na ya lingiye azana problème ya mutu te ayeko biloko yeko lala nde ba chauffer yango na tongo biloko ekomi noir ezoke ko matisa fulu vraiment lelo oyo bande na biso belé ya poto zomona bazozo bakanda msu peut-être azoko ko tinde loko moko te na famille na eza par rapport ya nini ba famille façon de ba komisela soki bozala ndeko na bino na poto nenga na zana fleur kamiende na Londres to bana ko yo sala loko moko te na il faut ngana zela kaka fleur kamiende abengisa ngana poto to ngana fona zela ka fleur kamiende pona planter plante bien faut fleur kamiende tinde langa na ta basket bien faut fleur kamiende tinde langa lelo bandeko belé bakoma ko sala bongo yango zomona ba problème zo comme belé na makasi yango zomona ndeko mususu ayaki na ya vacances mais ayeko kufela tikali na Kinshasa eza par rapport ya motema mabendenge zokoma yango zomona quelque part bandeko na biso mususu bazo uta poto bazo baye na bango msata maye pa na bango moko asana confiance ta zoko komela te vie ya makambu oyo lelo bazomona tala tata mwasi degré ya motema mabe ndeko na bino abotisa mama wana bala yete ndeko na bino akoka pa même kotangisa mwana na ye wana classe mais yaya ya mwasi na motema mawa noko wana asali azana motema bo mama po jamais mona noko asala mwana kasine mabe oyo lobaka ba meti ba kongo lobaka mwana kasi asala mwana kasine mabe ezaka pasi po za mama akokoka kosala ngote. Maintenant que batata mwasi na ndenga mabete nga pe naza déjà tata mwasi naza na ba Israël naza na ba mère fille naza na ba Saint-Tiche baza vraiment belé makasi mais la plupart ya batata mwasi bazala kaka mitema mabe pe bazaka na somo te pona osala mabe tala degré ya tata mwasi kotiela ozobanga te ndeko na biso na Emily azaki sous congolaise te azaki déjà na nationalité mususu parce que ça umeli akoli na poto yo yakaka ko boma yebo tala degré ya motema mabe ndenge zaya na Kinshasa mingi leo tokoma ko condamner omona pena mutu mususu mususu asali programme voyage surtout so ayela ki mo affaire na ye moko boy azo boya même ba famille na ye ba yeba ke yaza na kini avant 2 jours, na commis le na voyage à 2 jours. Mais ça y a kala. Pour par rapport kindoki. Yango zo mona biso ba congolais ba africain tozo bongate, tozo souffrir kaka za pour ani poto che motema mabe liboso.
to basonde konanza na poto yo sala effort moko te ebembe ko kufa na Kinshasa ndeko wana fo sala kaka 100%. Même sous na kina boboza na mutu msusu azo ape msusu salaire msusu ya ebele akoki pe ko sisa likambo wana. Mais lelo comment msusu ozomona ndeko moko boye ya beli il faut que benga kaka yaya wana za na poto yaya wana za na foyer na yaza na bana na ye soka tindite eza problème vraiment tozo ibati tozo koma wapi na comportement oyo bandeko na biso vraiment o bayaka kin ayeki na boy na ye kolia même biloko ya famille na ye azolinga msusu akende kolia ata na restaurant basaka na raison baza na faute te oka matususu ndeko na biso oyo aza orgueilleuse aza boye abosani bapasi nyonso tosufra na ye na kin non abosani te mutu aza mutu tata mwasi na ye propre leki ya papa na ye penza mwana ya na yo ndenga naza na Israël boye Israël abongi na vie awuti poto ayebwe ngana tiela ye poisson fozala mutema mabe yango poto ngwezaka nini ngana mona lisolo moko papa moko mwana ekenda poto asa ume na poto me papa wana zalaki soki azwi mbongo ana Kinshasa azwi salaire na ye bwe soki akabeli bana na ye omona pa tindeli oyo aza na poto lelo bato koma omona on dirait soko koti na chambre moko boye obimi ozwi mbongo mbala moko mais ok eza bongo te basufraka fo bakende kayu fo basala boye bazongisa boye yango ozomona mama mabe ezokota mingi ozomona msusu ndeko azo perdre confiance na libota na ye azo se confier na ye na mutu libanda nde darling aza na Marvin Songa boye mie fo nasala nanga makambo na Marvin Songa nonke nasala ngo na bato libota nanga mpo bakotrahir nga oara ndeko na biso oyo akipaka biso te po mbongo tozwa mbongo fo toleka pa camarade na ye Marvin Songa na toke kozwela mbongo epa na ye boyebi te pourquoi totikaka kokondanaka bandeko na biso wana po tala baliri ya makambo boye oyo tozokoma nango wapi kozala motema mabe mama wana lobi darling nga na riska na kufa likolo ya biloko ya poto bazobosana ke ndenge naza boye nazala na bandeko na nga na poto avant mwana wakende amsu biloko koki koya boye amsu naza na bayaya na nga naza baleki na nga batindi mpo na famille na biso nde kaka kisongi ezalaka na Kinshasa okoka bamemi deja na famille wana okomona kaka baye Emilie atindaki azongisaki tala degra mutema mabe boye kola ko travailler eza te ke er nyonso ba demande ko senga lelo ekoma faut za peine kilo te bandeko na biso lelo na tolobe na no ba congolais na ba congolaise to za peine na kilo okomona libota moko nde toza boye biso so toza 7 gloire ba sengi na tour na ye Zach la sengi na tour na ye oyo sengi na tour na ye bino so bozo senga ka même mutu wana finalement akoki kozwa salaire par exemple non il y a 2000 €. Azana 3 bana s'il vous plaît. Azana makambo kosala na bana na ye. Tango bino déjà 5 personnes bo senge na kin. Sans compter ba relation azana bango. Vraiment. Bandeko o nyonso na yebi ke be misala mse koma koleka déjà a on la kin. Bandeko nyonso bo uzala kake. Ndeko na bino azana poto bo tia charge. Lelo comme premier soin. Mutakoki ko na famille boye. Le nga déjà si na mona mutakwa ina famille boy mususa za na mbongo na poche mazo boya ko bimisa fozela batindele code po wazo ndeko na miso zo premier soin su malade mo za malade amukie kaka malaria o bazo ba traiter na bango mingi na mbongo ebele te msupe ozata na 10 €. Omona pe boye mutu pe ajupe traitement ayoki bien mais lelo na Kinshasa za su bongo te ndeko na bino koza na poto atiki mwana awa mais po mwana na ye wana eloko moko bo emso manquer te eloko $1 bo koko sombela ete pona nini mama na za na poto bobenga mama na ye tozo kende wapi tozo koma wapi yango zo mona mutema mabe zo koma ebele po mutu o aza bien o bando senga po neti nga na makanisanga plasma za na poto na kosala makasi so na yebike place maza na capacité ko bengisa na poto na ko banda ko senge ba bisenga senga te o sombelanga ketch moko bana moni
Et na moni babodi moko boye bimi hein. Et na moni boye non. Jour nini yo kozwa idée ke oloba ke ngapene naza boye naza na besoin na rejoindre aussi kozali. Ba pape na vie ezalaka bien. Muzo mona bazo salele ndeko azo salele démarche à poto. Mais ndeko ne faut bande ko banana passeport. Passeport ezano na valeur so ya $300 si je me trompe pas. Il faut abandonner nyonso fois sombela yo. Msu pas na vie pezara bien. Au salisi pe ba démarche msu ndeko pe aye abakise li pe mususu. Neti ndeko mususu alobi ayebisanga abi darling ngana memanga muna libota na biso ba benga nga ndeko nanga mwasa bengi ngai alobi nanga ngana lembi kishasa funa kenende. Bon na moni ke leki nanga za na idée moko bien ayebisi nga alobi ozana combien ponga na chelo combien. Ngambu mama na memaka yango wana. Ba bengi nga yaya mabe famille mumba yininga. Oh mais c'est normal. Comme mutu na poto ezanzaka te. Tant yo idée ya poto. To ba luka pe sa ta ba propre effort non moko. So mninga osalo démarche atelo ka $10 ozoko sala ngote nyonse fo ute pa yaya. Nyonse fo ute pa papa. Nyonse fo ute pa maman. Yango zo na mutema mabe zoko tebele tala degré ya tata mwasi. Ne bande ona biso nde ozaka na poto wana. Soko yebi ko botami na libote za monene ba famille ndenge zalaka soko saleli mama na okoli luka po sala soko sala na famille ya mama luka po sala na famille ya papa po sala bien pour vivre longtemps na vie po ataka ndenge za wana ndenge zaka ba o elobaka cœur sensible baka dia pemba bazaka na ba famille bazaka na ba famille wana ebsu na famille ya mama bino eza na kadia pemba moko a coopérer na côté ya famille ya papa na yo. Yene mutapesa ka ba information ele kaka. Bande ko na biso boluka bo umela na mokili. Poto wana bokenda échanger bino makanicité boyebi ke toza ba bantu façon ya raisonnement na biso na raisonnement na bino batu bozaka na poto bokoli na poto ezaka ndenge moko te. Soko lingo vivre longtemps. Soko tini koto na famille oyo na famille A otini 50 na famille BP luko tinda 50. Oromona ba makambo ekokoma te. Lelo komi ndeko ye vacances vivre na kimia azo vivre na kimia te. 6 heures déjà ba bande obetele nini porte à flat. Pona nini. Poso na mutu azo raisonner normal ndeko nanga za na poto atindela nga. Tangu ndeko nazo ya poto azo yaka juste na mbongo ne ya séjour. Peut-être achata $1,500 ezake pone na zo sala 2 semaines na Kinshasa to 3 semaines. Eza pona ke ba besoin na ngana nyos. Esa beti calcul na ye. Mais yo suko zo ya wana ero moni na kini wana ero yo ko bandoko bimisa. Il fallait na zongisa boye, il fallait na sala boye, il fallait na sala boye, il fallait na sala boye. Yango zo mona ke kindo kimutema mabe zo kota mingi. Ozo mona mutu azo ke ne pa nganga. Asali pe mndeko ne mabe alobi ke limusa mikanda na biso soto se retrouver na Kinshasa. Vraiment eza pas si mingi. Berera bongo bolukaka te ekoma botala ndeko na biso oyo nenga ngaka lia poison na madesu akufa. Likolo kaka ya comportement ya biso ba africain. Boluka bomi bombaka eza pe bien. Merci beaucoup analyse mukelelo na ngena sala. Sur bandeko na biso ba utaka poto ndenge ba vivelaka ndenge kaka bandeko msusu ba boyanga na bango pe ko lia biloko uti na famille bandeko msusu pe ba boyanga na bango boye yango nde lelo vraiment ndeko mwasi alobaki darling bosa nanu analyse longo ba commentaire na bino pe kozala bien makasi bino pe bosala analyse selon bino bo commenter yango vraiment ekozala bien non que commenter bêtise soko lingo finganga omoni ke lingo finganga obeti darling love la kanona okomona nga na Facebook okosala nyonso moni awo eza musala nanga eza vidéo nanga vous avez droit de savoir ezaka masolo ya batu eza place te que darling azo incarner kaka rôle o ba pesiye eza place ya ko finga ngate numéro nanga ezaka affiché wana na se déjà ba numéro to koma na Congo check benganga soko lingi ofinga nga na ndenge na ngai na ndenge na nga oyo monelinga osali yango mais na vidéo ndeti na lisolo boye pesa ne makambu ya bien oyo ezake biso na biso
tozwa makambo ya bien po ba erreur moko boye komate. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Metitima qui na sima caméra. C'est que toujours bon mon émission vous avez droit de savoir qui toko boye, pourquoi pas à mon boss hein, le patron de leur patron quoi. Ah boss na ngai leader à Pembe baya basangana ba okokate. Nyoso makambu papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Na moni vraiment que oza motema bo papa, so za na motema bo papa te. Nyoso wana mokilezo sala kepo kabolanga na yo balongolanga Congo check non i. Baka diam pemba we le baka ser na nga sensible borozala kaka bongo. Merci na honorable Papizi là depuis France. Merci encore na Germaine Zara, motema Aristote hein. Yangande kokwa bambote na vraiment ebele prêt à color moi ça mondele na François pourquoi pas na maman Aniba Peledi motema papa Arsène Makonda na François na Myriam Makonda José Makonda na petite famille Kamiende Mobimba na Londres pourquoi pas na Nzamenanga mon vieux JP pendant 5 fois ballon d'or na Suisse 5 fois ballon d'or na Suisse a benginga lobi darling o komindoki na komindoki te mon vieux yo yebinga ozavie na nga ya tongo oyebi comportement na nga bien merci encore na assistance ya Marvin Songa na assistance ya Gloire Mbaya ya Gemerose na lingi bino mingi check comment check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo